mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe kaka da nguya ya Yerusalemi. Ntango wana Matei ezalaka na papa Nsilu Makola oyo premier directeur école biblique oyo mwana moko osala novicia awa oyo bana fo bakota na lutendele ndenge ezalaka fo baya 9 mois koyekola awa e mwana wana akikoloba na papa Nsilu Makola ete ye amonaka ete nkamba etikala susu na puissance na oyo ezalaka na papa Simon Kimbangu te pe mai ya nkamba etikala susu na puissance te ndenge na 1921 ntango papa Simon Kimbangu azalaki pe mwana wana akendaka mosika mingi koloba ete tango bakotangisaka bango na école biblique kuna mokolo oyo mama Mwilu asimbisaka mvala lulendo epai ya papa Diangenda le 12 avril 1959 et qui a commis plus loin que na tango wana et que emonanaki ete kamba banda mama Mwilu apesaka mvala lulendo epai ya papa Diangenda etikala susu na puissance te oyo ezalaka na 1921 papa Nsilu Makola ntango ayokaka likambo wana akomona directement papa Mfumu Alongo kotuna papa Mfumu Alongo papa Diangenda nini ekoki mpona mwana wana ndenge nini bakoki koteya ye po ete akoka kososola na likambo wana eke mvala ezali kaka epuis puissance oyo ya 1921 eza kaka na kati ya Yerusalemi mpe kokende mosika mosusu te ntango amonaki papa Mfumu Alongo atunaki ye papa Nsilu Makola orepondre ye nini nayebisi ye kaka mwana keba mwana wana pe azalaki mwana nganga nzambe alors suka papa Kulutu ntango ayokaki lisolo yango alobaki ke mwana wana akoki kofanda na Yerusalemi te pe akoki kokota kuna na faculté ya théologie te c'est à partir ya awa azokobanga nete azokodute tolongoli ete na Lingomba kasi azala ne ndenge wana na kati na Lingomba kasi bakestion na ye wana yango nde ekobimisa ye na Lingomba po bato mosusu ntango bakoyoka yango ndenge wana bakomona ete aza kobundisa bapapa eza ndenge wana te c'est sikoyo bazali to bazali te koleka na 1989 wana awa na Mbanza ntango ekomi na papa Mfumu Mbanza alobi sika kuna mbongo ya mbi mbote kakaika mu Yerusalemi babengisaka mwana wana bayebisi ye ke est-ce que question wana yo opposé yo mutu opposé ngabi nga mna pose yango parce que nazomona nanga penza clair te a répondre pendenge wana pa papa alobi te tokolongoli oye na Lingomba est-ce que oza mundimi papa soki nazalaki mundimi te nakokokota na faculté de théologie elongo kwa longo kele tiko kanti mama mpila yeyo
nano bandi théologie yango te nano bandi kutu te cours yango kasi okomi na bakestion makasi na likambo ya tata Simuki Mbangu. Yango balobaki te ekoki te kofanda na Yerusalemi kasi te yo esika okei makambo wana bombango kaka mpona yo okende kosala badébat te mpo bino universitaire bozalaka makasi na badébat surtout ekomi théologie kono osala débat mpona likambo ya puissance ya Yerusalemi otsoma omona makuta didi me mwana wana kobima na ye awumelaki te kaka na badébat wana mpona nkamba akomaki liboma akomaki mpenza eke esika nyonso akokende na bapapie kokoma aza kokoma sur le Saint-Esprit otala mpe makambo aza kokoma ezanga ntina sukasuka liboma wana ememaki ye na liwa mwana nganga Nzambe mpona nini doute ya Yerusalemi yango emonanaka ete kaka na 89 oyo lisolo tolobaka ete bandeko na biso bangole bautaka na kimbele bayaka na makolo evimbaka ti kokoma awa na nkamba oyo mosusu batikaki koteka mwana na mbanza ngungu mposa ezalaki bafanda lisusu kuna na Angola te na kimbele te baya kofanda na bango awa na RDC mpona nini kuna mpasi eleki yango bamfumu alongo alobaki kuna boza na biloko nyonso surtout badiama mikolo oyo kaka bato bazouta RDC na ntango wana Zaire bazokende kokota kuna koluka diama me mpasi nini eza kosala bino po mbongo oyo bozokende koluka kuna oyo boza kozwa kuna bobosani Nzambe yango mbongo eza kotonda bino te bozokozwa kasi bozokomona ete eza kokoka kaka te bozozwa bavalise ya bambongo me eza kokoka kaka te mpona nini bobosani likambo ya tata Nzambe ke banda mamaki Pavita aloba likambo wana eke elongwa kuna na mbanza Kongo bokolandela yango musika oyo likambo tata Molimo Sote ya Nzambe awa na Yerusalemi bisa awa mokolo mosusu kana kati na mosolo atindi ngai kene kokotisa tata fulani kuna na mozole nakotisaka ye mbala ya yambo mbala ya mibale mbala ya misato na mbela misato ntango papa atindi ngai nakomi kuna nabongisi nayebisi yaka ntango aye ntango asimbi mbala moko ti atelemi nazotala ntango atelemi atali ngai alobi cette fois ici il m'a yi nakobika su te azwi ngai kwe nazotala ye kaka ateli ngai osi osilisi kasi sina asilisi kasi azwi ngai ngai yo kaka na Nzambe na ye papa azalaki trop sévère après une semaine tata wana afandi na kiti mbala moko akufi ntango azongaka pa na bango akomi kaka après une semaine afandi na kiti ale asilisi kolia afandi po ete azwa mwa repo libela akundama ntango wana yaka pa ya papa ngali papa ye kuna touti alobi ke imai ngai papa tuni leo bambaki ngezeidi yangu eme mundimi makasi mundima munene kundima te donc mingi totyaka tembe mpona nkamba eza mpasi yango toyoka message ya Angola ndenge papa Diangenda ye moko alobelaki yango wana na 1988
yambo akendi Kisangani alongo Kisangani directement aye au nankamba iko fanda 5 mois wala kusikilisa ngomba naye. Mono nzambe ungene lu 21 lezieta munza ya mvimba bobatela ngavo muntu zietanga foti bakade akangangu zanka bonzie tele munza mbuindifo Afrique yena parti zole parti yankaka bamundele batuminako parti yankaka yitaki libéré le 11 novembre 75 l'Angola libérée sous le joug colonial. Bamame batata nkanda ndombe ko watuka. Pourquoi ba problème za zingi nkanda ndombe ko watuka. Lumbu kituzaba kuna kutatuka a partir munantango yina sitwa zita zana. Beto kibeni sitwa kiziti sa. Beto bakimbangiste konso kutukala tufoti kala la paix. Beto tufoti tombe la paix. Montomo sonansieto katusosi kontome muntu kizikutusarisa. Beto kibeni kadi wunu kiaki Mwangola luvuidi kimvwama kingi kiantoto kiantian toto bia bio bena yeno nzami pe uluzolele wono ke kimunza ya mvima nguria zieta ke kwendelanga mwana sosikia ndiako ngati kuna sosikia mvwata kansidi mosi tukundatanga motele kensangu za kimfumo ili ado dia tumina manoto zola na bana tutunge zola mawotu sumajilama tulunde bin siku tusale bisalu kani chade zola nga tasi zuska sabalanga kuna luwana ngena bubu kasi ya muini vo simpas fioti namna kami bota taka kizengele tu kutukwenda kasile kututako buna programi ta yingila yina tifati sadila ngeye mono tutula kabin khoso mun toto diodo tu mamana konso buna butulongo langa dio zola londe min siku salebi salo nga Angola kangu lena Kinshasa ele zai zole nzambi pe ulu zolele kankara pemba pe temene kulu zola pariyani saluken muanga sa bona katun yemele ya kanzila ko katu muanga sa tutunge no Angola paske skiti kala munan kumba sei mwana vela tuidingi tata utilongelenge tulana ngamana matulongwanga Mbanza Kongo tata wasambide sambu zono to widi munda sambu geni yani vo mpevian longo yakatoka mumbanza yayi yatina mpevian longo yatina mumbanza yayi ou bien kundamu yayi Mama Dona Beatrice wasonga ngansangu mumbanza yayi kukunsi yayi yani pe wasonga vombe bubulu sidi bubu ale wele butukila kunsi yankaka kansi toka mumbanza Kongo wele kunankamba wele luaka koko tata utilokezi ambata tukiziri mugembo nitu yokoni mebo nakatele lengedi Mbanza Kongo ye kadi mbuini fo mbuta sa singi sifo endigana bana basundile muna kimuta Mama Dona pia Beatrice bukakala nanga kaina mbuta wa mwana kumana ntango mpila yina kizebi ko kansi nanga nkatudiaka kadi mvume mingi mivyokele kadi vo Papa Simon Kimbangu wa utukamu le 12 septembre 1887 donc Mama
ndona Beatrice bona wakala deja muntu vowa vondwa tukudekalana ngudi za mono kumbanza Kongo masemami bampangizami kuku kufeti boko lovo nsiansa ambuiga ekange wike kimvumina kansi mpasi zena kuku samanzambi mpasi wena pevya nzambi ga katukandiko kadivo yanwa samunavo bulusiri bu yele hutukira kumda mwankaka ndamu yina kanda mwana nkako kansi yikwani kuma kadi kuko ni atuka kuko maka mamu kawunu ko tona masasila kansi benu na bamuta ngalo to mene zaba kikilu muntu ndombe kwekatuka muntu ndombe kwekatuka mama dona ndo bolongo ndel kadi ambar ko mon le nak ngoda kansi bol sidi bobo ale kimbango lo wutikila kwankaka kimbango ka wutikideti ko kuna tiabeto kimbango fule mwana ufulukidi kimbango fule kimbango mwana ufulukidi tata ko yela ye mama lwezi bizi wute mwana wo bageni kumba kimbango est-ce que c'est l'orgueil ya babaka ou bien par hasard ba yidi kabo orke nzambi wakikubikila mama dona ya wakizabila nsamwani mama dona Beatrice ya tele ni koyi ekitina lukunta ngadu kumboka la mama kimpa vita akamba betu kubuina batuma mama kimpa vita ga tele ni koyi mono mutrante ye iza mumbanza yiyi mfumu ntotela yani vo yimumu motuke diamude ko yako nankamba diamude asida ko mudi atuka akayeni tata ntotela bakazabila owa seba badu ndo kola ziviji sibato wa msoni betamona nsoni zanki mtu wa musigata didi kibeni zinga mpo musikada da mono kutu mono mfumu zinga ya orke ya diaka bakal yami kana na yami sabu ngwana nkazi kimeno wa ngondisa wakana mfumo kwa mpere mama so izo betamona gonga na ngatu vije ko reka rukwenda nsi mama wote kumaja tababa kyadi ya so bawo isangaye munkumba sai mwane mwanda vela nsamo zeigo kamfundu ko mumonensoni mabo magonzo tukendonge nsambo mvovelevo mabo mabonzo kukumajanta mana ovondo na Beatrice Ferigondo mpavita mbandamo mfumwani wavubwa kwa mpelo karigaiza mpelo unge umfumo futilanda kamambo mana mazole mpelo kari waswamela ko ni maruyalo bona mwana nketo keka we mambo mana kazola ko mustailu santu ampilana kwa mpangia kwa ngwanankazi ngwanankazi wanje kula matadi mana mabaka moise mome bateno siku 10 mumvata dimiakala yani mbuta yina yanwa joni sema bina benatro kwa lozane mena matadi mana mabaka moise bona kimpa vita fumanzinga mosigate dia Kongo dia mukonki benika kala okalo zeimoko emoro protesta wantanza ilutelevo mono kitambulanga mambo kitambuli konkando na mnasaru yembi Kongo nkanda yuna yami wasona me mambo mana ilu kuikilo lembro kuikila mono bukira munkanda tangulamo ya longo makandonzo awunlevo emambo buna mena kimpa vita fumakinze kimpa vita fumakinki okuzole kuikila gwena ko kanti mono buna nzare munkanda peka soni kamono ovo diambu ze video tekimbangi kakanga didi konsieno yayi nsiyangola nsiyansabu kutukile muntu nduna tuwile nsangu muntu ndo zabisi kuna nkamba ngunza kamone kako monekene tuku kwako detuka tuku kwako ko wele kutukila kunkamba tuka kumbanza Kongo kwenda kunkamba kakondani kuyoke songololo ale ina kwa yende kagaye kuna nkamba wo wele lwaka tia kuyokoni mama kimpa vita silitavo kuna kavutukila kimbangu wele kutukila kunkamba bubu tala mambo matayilama tango bazala kukangabisu
moto alungu par exemple ale na kinkoni ou bien na matimpi ou bien na laba isika nyonso tu akumika kakona na lukengo bwaki kamiso na yawa ale asia biki moto alungu kuna na laba kuna moyo kuma na kamba izalite atale kuna na kimboza ka iya zali atalewa abiki kasisi kasika toza kuloba kumela mai kuvanda na mabele ndenge bovandile parce que bika zalite est-ce que au pouvoir ici là ngai na mimi na ngai ngambo dingumbe kofi ngai na mimi na baby si na ngai donc dingumbe pouvoir ici li te dingumbe pouvoir ici la kate mabele we pouvoir ici la kate ya seko éternellement biso soko tribu angote wande tali biso kasi ye nzambe asi apesi dibela merci toza kokata mpona kowela ngonga yango topesaki makambo yango bapapa paster bolembola makambo nyonso elobama na kikongo boloba yango na lingala papa Mfumalongo alingaki koloba nini likambo moko awa toza kobima papa atuni ngai papa Simoki Mbangu Nkianga atuni ngai likambo nini oyo ozalaki kuna na Manianga na nsima ya papa Mfumalongo papa dangi na ntango atiki biso ngako tunaseki amituni ezalaka na papa mpenza pasi kaka na miniti ntango toza kobima wana nga alobi likambo ezalaka nini na 1992 wana na le 8 juillet ntango papa Mfumalongo papa dangi na tiki biso wana bamisalelaka programme ntango bazalaka vivant bapapa bango nyonso misato bamonaka ete luozi esengeli ezala na fanfare po bampeve mingi eza kuna soki fanfare ezali bampeve nyonso wana ya mabe ekokima nde babongisaka bapapa babongisaka bainstrument me baponaka date ya le 2 août na 1992 wana ke papa Mfumambanza papa de Lunga na akende kotikela bandimi ya luozi bainstrument sikatango le 8 juillet wana papa Mfumalongo ntango atiki biso papa dangenda biso tomonaki kaka eke makambo wana toyebi te soki etika ekomi ngonga nini me toye kokóma na suka sanza ya mois de juillet wana papa Mfumambanza ye moko alobi dati nini totiaka po ete bainstrument ya luozi ekende biso alobi papa le 2 août bon ngai nakokende te kasi yo Mbenza okokende na bambuta biso tokanisaki toza nanu ya kofanda bon papa tuni biso soki bokete eske likambo Nzambe ekufi biso te papa kasi bokokende nde baponaka bambuta na ntango wana papa wasukula mtazalaka passé de la ville Nkamba na bapapa batantu lokola ngo bazalaki Manianga na bamama Lavine biso nyonso nde topona maka le 1er août wana ye moko papa Mfumambanza abengi biso lisusu lelo fo bokende lokola la date tokangaka le 2 août donc le 1er août wana ezalaka un samedi le 2 oyaki ne dimanche tobongami Faki Nkamba bazalaka pe bambuta mosusu mais papa Mfumambanza alobi ete esika boza kokende tumba eza kuna pamba te Manianga nyonso bayebi ete papa Mfumalongo ndenge ya papa dangi na tiki biso
ke Yerusalemu esili pouvoir esili yango bokende kobengana bampeve nyonso wana ya mabe eza kuna kasi ndenge bokokende embuscade ekozala me soki bokutani na embuscade bozonga nsima te bokontinue na banza bapapa mpanzu baza kuna na bapapa ye moko papa Jeff oyo ya SPC bazali na ntango wana bayebi likambo yango ndenge nini ezalelaki nzoka nde papa Liangeda ndenge akendaki kotikela biso nzoto na Swisse likambo ezalaka oyo makambo elobami ya mbanza ya Congo oyo biloko bazwaka kuna na mbanza ya Congo bakendaka kobomba yango na Swisse kuna na baprotestant na bakatolike babandaki nde kosimbela yango kuna soki baza na likambo po ete bazwa nguya bazokende kosimbaka biloko wana kuna papa Mfumu Alongo papa dangenda kuntima nakutikela nzoto wapi na Swisse tawa monika kuna kaka aza susu te ale batindi emissaire moko missionnaire moko ale kende kopanza siko kende kopesa nguya mosusu na manianga nyonso nde nazoloba boye bamusicien ya nkamba oyo tozalaka babonaka mondele wana na mwasi na ye ndenge akendaki kopanza sango ke siko papa Liangeda ndenge akufi makambo nyonso na ye nyonso esili ntango tokomi na nzela c'est vrai embuscade ezalaki camion oyo ezalaka bamusicien eleki bake mpe kokatisa me oyo ya biso ezwaki kokoso na nzela te kokoma boye baaksi eke deja tolali wana ndenge tolalaka wana kuna bango nde bamoni lokola émissaire na bango alali na ngambo ebale donc puissance na bango solo esili kuna mpe bamusicien batomboki bo ye deleki mpe papa mpe azako kolala kuna tengeni bino bolobiki alali na ngambo akokota te butu wana bake koyokana na bato baza na pirogue a moteur baye kozwa ngai ata la 0R wana si tolie mwa kwanga na biso na mwa likayabu na bord a fleuve wana bamission wana si batraverse mbala moko ba 0R wana natala papa Nzinga ye na bato mosusu papa Nzinga munganga faki o papa toye kozwa yo tokende wapi toluke pirogue a moteur okolala awa te fo okatisa tokende butu makasi boyo fotokatisa babilo fotokatisa papa wasukula lobi bwei twasabuka mpimpa ya utukila nana kimeka mpileke menti tikyoko ungizeka manta ndi bumpimpa beno ndeno papa bukatelenga mekakukina ko mekakukika twendiko tokende te abutu tozela kaka ti lobi kuna o batindaka balobi ko bomoni kolakisa bino ya liboso ke puissance eza lisusu te papa batantunga bino papa alobaki ata kala ngo ndenge nini torekile te to malgré butu kasi fotokatisa tokende komata na pirogue boye tomoni batata wana na munduki na bango papa osukula tu lisusu o munduki wana mpona nini o pafa ngando ayekoderaje moni ye ngando zina faki oye o tozalaka na mobembo wana baza te peut-être kaka Jeff ya SPC mais nani fo ayebi Joachim toujours SPC o chauffeur ambulance po tozalaka na bango butu wana tokatisi ndenge tokatisaka
miziki ebeti bango sikoyo ndenge bakangaka likambo na bango bamoni ete baeshue balobi non faut tobeta bamusicien yango na bato ya nkamba nyonso faut tobeta bango na bozonga mpe papa Mfombaza alobaki ete dimanche bosambeli lendi bozonga lendi wana ntango toza kozonga tokomi na ebale po tomata na bak babimisila biso bitumba donc babongisaki batie bazwi banjete na suka banjete batie basete oyo bakobetela biso nyonso nga nazalaka tususu tozalaka nsima kana bamusicien liboso ambiscade wana ekweli bamusicien donc bazwaka plus de 200 jeunes garçons bapreparaka bango ndenge wana na banjete na bango po école moko technique eza wana nde kuna nde sikoyo batiaki bango babimisi bango juste au bord ya fleuve ngai mpe misere wana sikoyo mpe na nsima na bango sikoyo te ntango bakosala eyoma wana ye amakti nani na bak bazongi na bango mundele sika ntango batake kaka bamusicien chauffeur Otus papa Charles ntango atelemi kaka bolingi osala biso nini bolingi obeta biso bamusicien ndenge bakitaka na motuka ndenge bakotaka na kanda bango wana naye kokuta misusu bazokizoki bakimi batindaki biso bolimisa biso nga ntango nayebi papa apekisaki bitumba papa batandu papa sakana baka tosakana de bika papa zuba papa pasteur bon tosali manso ti makambo ekomi na leta administrateur wana kotiko siko na kombona na bosanaka yango te kombo ne papa Matuza ye moko administrateur akiti ntango akiti boye sikoyo oyo mundele wana bani koloba bon ce n'est pas de ma faute je t'ai envoyé comment faut désensibiliser parce que Diangueda n'est plus pour son église doit partir ntango alobi kaka ndenge wana donc ça va musicien donc bayiri susu na kanda mosusu babeta na mundele wana bobo bobetani entre biso na biso bato mwindo mundele angani bosimba te sikona bato ya mboka loko sikoyo bakotili lingomba nyonso donc da biso bakotili biso bala moko administrateur azwi décision mpo ekomaki déjà poko baadministrateur bokokasa mpe butu te bolala lobi na ntongo nga moko ya kotraverse na yo moko mpe mundele kotraverse tali zonga bokende kolala tolali ntongo etani banda na paroisse bambisien labi tokokende so na mutuka te na makolo na miziki na biso moko liboso luozi nyonso donc banzungu bao bazalaki na wenze batiki biloko balandi mulongo bazo epuis eloko salambaka ndenge batikaka biloko na bango ti bazongi biloko na bango bayibaka te mutu akoyiba za te peut-être batiaki banzungu na bamoto peut-être biloko ezikaki mais oyo bato akoteka kambo moko esalamaki te malchance mpona mundele wana na mwasi na ye kaka na bak wana tokotraverse ensemble na bango tokoti na kati ye batie na kula likolo kuna na place bakapitaine bakozalaka biso tofandi na biso na se ntango bayoki miziki eza kobeta na kati ya mai ntango mpe bak yango barke yango ekomi na kati ya mai etelemi nango eza kotourne nango miziki eza kobeta tata Mansoeki na bombarde na ye amati likolo place bazalaki akokobetela ye bombarde mundela tie batoi akitisika loboko azwi kaka moshwari ye moko so azwi rythme wana
pa betili bango musique mwasi na mobali wana kochaka muswara tocha muswara po soki awa soki bakosala biso nini po tozala so bango moko baza koloba eke mission na bango bamonaki ete papa liangenda ndenge akufi lingomba mpe ekufi ntango bakotuna bauti nkamba donc kuna nde puissance na bango ezali toujours mundele wana ntango akiti tokomi na nga mosusu tokiti aye komona nga na bapapa batano nous tous nous sommes des frères en Christ, nous croyons en Christ. Oubliez tout ce qui s'est passé. On va s'entraider avec la prière. Vous nous accompagnez avec votre prière. Donc, Koloba était la puissance ya Yerusalem ezali passe. Puis soda moko bimaka wana capitaine moko bimaka wana. Atei bandeko. Kabi bosali mabe parce que papa d'angenda kufi, yo bozo sepela pour papa d'angenda kufi. Moi, j'ai des souvenirs wana capitaine wana lobingi ngana za na ba souvenir. Ngana za nanga mungala na za mutu Équateur. Mais nazalaka na problème moko sérieux na ndako na ngai ya mbongo. Donc nakomaki na point nazoyeba te na kosala nini, nakomaki très pauvre. Et puis nazalaki na ba problème ya ko résoudre na mbongo nazalaki te. Esalaki nga souci makasi. Un jour baza kotambola na moninga na ye soda balekili na Mokoto. Et kimbangiste, mon frère, moi je suis kimbangiste. Donc, mon papa d'Angue, il a sali, il a PC un botte. Il est bon, il a côté, il a le pain à mon côté, papa m'a fait malheur. Bafukami, tant qu'on a fait un botte, papa m'a fait malheur, on a fait un son botte. Tango ya pesi ye mbote tata wana no kimbangiste soda wana ayebisi yeke yo zela nanu muke papa ke na suka silisi bango nyonso tango azongi esika place ya zalaki achi papa mfumalongo achi loboko na poche abimisi enveloppe apesi ayebisi tia na poche aliyepi tango azwi achi na poche tango babimi muninga nde pe kimbangisi wana tuni yeteke apesi yo boni eloko nini apesi rien bakekaka ti bakeko kabona na ndako ntango akomi epai na ye na ndako abimisi enveloppe badolare ezalaki na kati na ntango wana badolare ezalaki mwa mpasi komona badolare ezalaki na kati na enveloppe mbongo wana esungi ye na baniongo nyonso azalaki nango ko motema mpasi ndamu mpe etikalaki oyo esalisaki mpo na famille endamu mosusu apesi mpa ya mwasi na ye ke mwasi na ye ntango wana akomaki na mbongo mwa ebele akosala mwa commerce akomaki donc bazokelela lisusu te donc soda wana donc souvenir atikalaki na yango epai ya papa mfumano papa ya ngenda aye kotuna na suka kaka na voyage wana kaka ntango tokaboni na mundele wana aye kotuna nga mais sikoyo église kotambola ndenge nini ndenge papa liangenda atiki biso ngomba soki papa liangenda ndenge atiki biso soki ezotambola te nde okoki komona biso boye teke toye na mobembo. C'est vrai, vous avez raison, pas même un mois, mais vous êtes déjà dans mobembo, c'est que l'église est kotambola malamu. Est-ce que kotambola ndenge papa liangenda azalaki vivant? Mais non, on n'a pas de doute. Ngombe ekoki kokufa te, puissance ya Yerusalemi ekoki kosila te, yo moko oti kolanda mundele ye propagande ndenge ayelaki na yango ezali ete mpona kolobaki papa liangenda akufi lingomba mpe ekufi na ntango wana manianga nyonso
bamonika papa liangenda kufi donc lingomba ekufi mais tant bamona présence na biso talaka kaka pas même un mois papa liangenda tikaka biso le 8 juillet biso kutoke kuna le 2 juillet le 2 août pardon yango koloba te na ntango wana luozi nyonso mpe ntango bamoni eke papa maloba papa liangenda atiki biso et le 8 biso toke kuna le 2 pardon toke kuna donc bamoni kaka solo lingomba ta mwangu ekokufa te esika wana bamanianga bayembaka nzembo moko oyo papa batanto bana koyemba mingi nayebi te soki papa de la ville soko koyeba nzembo wana ozolala na ye papa de la ville olali o nzembo bana koyemba tata simu buka fwa mintantu mayinda fo dibundu difuidi kanti bana bani batekolo balunga nga bisisi tata batatu ndo kuyemba ngovingi bamanyanga de bayiko yemba nzembo wana tango moneki yope oyebi yango honorable po yopoza munianga oyebi yango na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo papa banzembo wana mingi ebandaki koyemba mamingi na manianga ya Lenor parce que baninga esengeli bayeba ete manianga tozalaka divisé en 2 parties. Manianga ya Lenor soki tokatisi à partir ya Mpioka awa na Ngombe Dima ti okeko kita na Luozi on a presque la grande partie ya Manianga bango batu bazali Kotoyo presque Kotoyo sur les 10 secteurs où ezali na territoire ya Luozi 7 secteurs baza Kotoyo 3 secteurs nde biso batu tozali na se. C'est pourquoi d'ailleurs biso batu toza na se bande kona biso bamona kabiso bamanianga te me mingi babenga kabiso bayombe or biso toza bayombe te me toza na frontière ya bayombe alors banzembo wana eyemba maka mingi na bande kona biso bazali na Lenor papa kuna nde tata batantu auta. Merci papa pasteur po papa batantu yemna no yemba mingi nzembo wana ke papa Simon Kimbangu bakanisaka ete lokola si akufa ekele ngomba ekufa nzoka nde na bana na bakoko musala na bango kopelisaka moto ezopela te ezopela makasi papa makasi makasi kutu koleka yango na 5 mois wana bandeko na biso wana bakatolike na baprotestant baina kofanda koluka nzela ndenge nini siko tokokoboma moto wana ese moto yango ekufa bete kufa kite ekufa te tekala kokufa te papa te okufa te moto ya Yerusalema ezali ne pona ngonga ka ileki mukuse na tendaki baluka yango me ezali moto oyo eza kobima na Yerusalemi eza kosala bango pasi koluka nzela ko ndenge nini bakoki koboma moto yango ya Yerusalemi moto yango nini mabondele papa otinda biso nini mabondele me mabondele ya Yerusalemi bango bazongona yango moto totika te okoki kotika ata mukete. Merci. Yango papa kaka na chaki parenthèse po papa yom to tuna kinga makamoni nezalaka le 2 août 1992 kuna na Manianga
na lugozi papa pasteur bolembola moke na lingala oyo elobami kuna na banda papa Dengenda oyo alobili makambo ya mbanza Congo. Si bokaptaki yango te, si bozwaki yango bino moko bopesi traduction wana po atanga ou bien ah d'accord ye aya makasi ya traduction nyonso wana moto ya Yerusalemu esikoyo eza ya kolemba tu Yesu makasi eyindi Yesu makasi nani awesengo makasi papa Simon Kimbangu kiangani toyokaki papa Mfuma Longa alobaki ke abandaki kuna na Angola na 1931 ake kuna lisusu na 1975 et puis ayekosukisa 1988 wana esika wana ayaki koloba na suku ete peola pe mutongo ozoyoka kaka te malamu kaka tokapona mutongo nani ye Satan Faut kaka tokapona allez papa Christian. Merci papa na komba tata mwana pe tata Molimo Santu ba message te olekisa ya papa Fuma Longo ya liboso ndenge tolandelaki yango eza parmi ba extrait ya 1988 kuna na Mbanza Congo elobaki boye ngai tata Nzambe apesa ngai nzela ya kotambola na mokili mobimba ndenge balobaka ete mutu oyo atambolaka nde azwaka mayele mususu natamboli na mokili namoni ete Afrique ezali ya kokabwana na biteni mibale ngambo mususu bamindele bazali kotambwisa yango mususu tolongi ko bowumbu mususu oyo tolongwe na bowumbu ya bamindele. Le 11 novembre 1975 Angola elongwe na bowumbu ya bamindele ba portugais ba mama na batata mutu mwindu auta wapi pona nini makambo ebele mutu mwindu pona nini makambo eza ebele mutu mwindu auta wapi mokolo tokoyeba esika oyo touta nde tokopesana lokumu biso bakimbangiste bisika miso tozali bato ya kimia biso esengeli tolukaka kimia pona kotombola mikili na biso toluka te ete mutu mususu auta musika koya kopesa kimia biso moko lelo yo na Angola bozali na bozwi ebele ya mabele pe ya se ya mabele manso mazali na bino tata Nzambe pe alingi bino mingi natamboli na mokili mobimba pona koluka eloko ya kolia te to eloko ya kolata pona kopanza sango ya nkolo yango natindaka totonga bolingo soki totongi bolingo manso makokisama
tobomba mibeko mpe tosala misala. Soki bolingo ezalaki, nalingaki nazala na Luanda mokolo mwa samedi, donc ya poso oyo eleki. Kasi namonaki ete ezali pasi moke mpona nini. Esengeli na biso kokata nanu mutu po kuna tokokende eswa biso te. Yango wana nazali kozela lolenge tokosalela, kasi to tia kaka mabolongo na se, donc mabondeli. Yango wana tosala lolenge bazali kotinda biso bolingo, mibeko pe misala. Angola bozali ebele awa na Kinshasa. Bolingi tata Nzambe makasi, tata Nzambe pe alingi bino mingi. Kasi Satana pe alingi bino mingi koleka. Po ye mosala na ye kopanza. Kasi topesa ye lisusu nzela te, akabola biso. Totonga Lingomba, totonga Angola, po esengo na biso emonana. Wana eza parmi message ya liboso ezalaki ya le 2 janvier 1991. Donc parmi ma rencontre na ya suka na communauté angolaise na centre d'accueil na Kinshasa de apesaki malobana. Oya mibale ezalaki message le 15 janvier 1988 na Mbanza Congo, toujours na Angola. Toyokaki tata ateyaki biso, tolandaka maye bateyaka biso. Mbanza Congo, tata oyo abondelaki libondeli lobi, toyokaki na libondeli na ye, alobaki yete Molimo Mosantu elongwaki na mboka oyo ekima, na mboka oyo to na ngambo oyo. Donc Molimo Mosantu elongwa na mboka wana ekima. Mama Ndona Beatrice asakolaka na mboka oyo. Yende alobaka ete lolenge bosali boye ekei kobotama esika mususu. Kasi kolongwa na Mbanza Congo okei kokoma na yo na nkamba. Tata oyo ateyaki biso alobaki ete elongwe na mutu ekei na mapeka nzoto moko kaka. Namoni ete bamikolo ebele bavandi awa, ba oyo baleki ngai na kimokolo na age. Mama Ndona Beatrice tango azalaki na ndimi te ete ezali lisusu na mutu oyo awa amonaka ye. Eleki mibu ebele soki tata Simon Kimbangu abotamaka na le 12 septembre 1887. Elakisi ete Mama Ndona Beatrice azalaki deja mukolo. Soki babomaki ye ezalaki na tina ba mama na ngai na batata na ngai na Mbanza Congo, bandeko na ngai. Esika oyo tomboka oyo ezali mboka ezali na mapamboli, kasi bozali na pasi. Makambo ya tata Nzambe ezali pasi. Molimo ya tata Nzambe elongwaki awa ekendaki ko botamela esika mususu. Esika wana ezali esika mususu te, pamba te elongwaki kaka awa esika oyo
makambo mususu lelo te tokolobela yango. Kasi bino bamikolo esengeli koyebaka makambo oyo. Mutu mwindo auta wapi. Mama Ndona Beatrice alobaka ete ngai bokoki koboma ngai, kasi lokola bosali boye ekei kobotama esika mususu. Kimbangu akei kobotama esika mususu na nkamba. Yambo abotama kuna na mokili na biso. Bakoko na biso babelelaka Kimbangu fula mwana. Mwana asekwi. Tata kuyela na mama Louise baye kobota mwana bapesi ye kombo ya Kimbangu. Ezalaki pona lolendo to nini ezwaka bango. Nzoka nde ezalaki mabongisami ya Tata Nzambe. Mama Ndona Beatrice mboka na ye wapi, wana mutuna tunaki ba papa na biso nde babanda ye kotatone kozongisa. Ngai na ya awa mbala na ngai ya liboso na 1931 na yaka na mboka oyo tokutanaka na mokonzi Ntotila. Yende alobaka na ngai ete awa nde eutaki likabo oyo bozali na yango kuna na nkamba. Likambo oyo ya tata na yo eutaki nde awa. Kasi ye mokonzi Ntotila ayebelaka yango ndenge nini. Nde esika wana tomonaki papa Mfoko wande ayaki ko banda kozwa maloba pona koloba ke ye azali mfumwa nzinga do tribi ya Mama Ndona Beatrice yango pe kaka tribi ya bapapa. Témoignage ya papa Mfoko ye alobaki boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Likambo soki oyebi yango koyoka soni te pona koloba. Makambo manso oyo tozali kolobela awa ebandaki nde awa. Soki babomaki mama Kimpavita ezalaki pona mokonzi na ye azwaka libatisi to baptême na basango, donc na katolike. Pona tango wana ezalaki ete yo mokonzi esengeli kolanda kaka makambo oyo elingi basango, donc ba prêtre babe. Po bango babatamelaki na sima ya leta. Yango wana mwana ya mwasi tango ayokaka makambo ya lolenge wana sepelaka te, ayaka koloba na noko na ye. Ntotila azalaki noko na ye. Noko na ye asundolaka ye na maboko ya basango. Mabanga oyo ezwaka Moïse ya mibeko, les 12 commandements ezalaka na les 10 commandements ezalaka na mboka oyo. Kaka mokonzi wana pe apesaka yango na basango nde bakendaka na yango na Suisse, donc na ndenge toyoki na Losange, ndenge toyoki papa Lausanne. Mama Kimpavita azalaki penza muko fumwa nzinga. Ngai natangaka yango na mikanda ya ba protestant. Ngai nandimaka makambo bindimela te. Nazali na mukanda oyo ekomama makambo wana nyonso. Pe bateyaki ngai yango na donzwa unlemvu
oyo asala tradition ya Bible. Soki oyebi likambo esengeli na yo kotatola yango na ye na eteni oyo to na mokili oyo ya Angola, mboka ya mapamboli, ebotamaki moto oyo touti koyoka sango na ye, donc Mama Kimpavita. Ye asakolaki likambo kuna na nkamba ngunza abotami. Ebandeli ezalaki nde awa, kasi akei kobotamela na nkamba. Kolongwa na mbanza Kongo, okende nkamba ezali musika te. Soki kaka oleki Songololo, okei mbala moko directement na nkamba. Donc na ba obayebi géographie, bayebi ke Songololo ezali frontière na mbanza Kongo. Or Songololo ezali pe frontière awa na secteur ya Ntimachi. Donc Songololo Ntimachi ezaka na kati awa. Mama Kimpavita atikalaka kosakola yango ete Kimbangu akobotama. Pas déjà neti alakaki bango na mukolo wana ke batala makambo oyo bazali kobongisa na Angola. Donc oyo yango topesi na ba précision ya ba date po bato ebele baza pe na ba archive na bandako bazwaka pe temps ya ko revérifier. Donc oyo outil message ya le 15 janvier 1988, le dernier voyage ya Papa Fumalongo na Angola. Oya liboso ezalaki message ya le 2 janvier 1991. Papa moi muketo sisi na kombata tamona petata mulimo santo. Merci. Le message nyonso wana yango eza kolakisa ki Papa Fumalongo insistance na ye et que pouvoir spirituel tata mulimo santo ezali wapi? Nkamba. Eza komona na eke na tango na mikande eza ibele. Oya Papa Mfumalongo mususu eza 1948. Oyo babana kutu ko sentir te Angola alobi ete ye pe aza na pouvoir spirituel pona nini Mama Kimpavita nde azalaki na Angola. Ye mtu asakolaki boyei ya Papa Simon Kimbangu. Kasi na ma message na bango ba souligner bien Mama Kimpavita alobi ete oyo bino boboyi po molimo etata molimo santo Angola aboyaki yango na ndenge nini ke bayokelaki mokonzi wana bayokelaki pate bangomba misusu ndenge bazwaka baptême. Est-ce que ezalaki ete ndenge Papa dangene na se alobeli yango pona nini elongwaki kuna ke yeko pona kaka yeko botama na Papa Simon Kimbangu ayako botama na tata koyela na Mama Louise po bango bazalaki na kondima makasu bien nini mais eza bolingo tata Nzambe yango bango moko ba européen baki ko comparer Mama Kimpavita ndenge bapesaki kombo ya Ndona Béatrice. Ndona donc na Kikongo donc Mama Béatrice ezali kombo na bango ya bamindele. Mais baki ko kanisa siko histoire na bango oyo ke bango ba européen à partir de France bazalaki pe na mutu na Nzambe. Mama moko ya musakoli oyo asakola makambo ya solo toujours sur le christianisme et que ma ndenge elegaki na France ndenge mabe ezalaki mingi ete mama wana abimaka po ete batu batika mabe parce que ezomonana ke baza kosambela baza ba chrétien baza ba croyant mais makambo na bango baza kosala ya mabe penza surtout ebandaki komonana ete koboma mutu kosopa makila ya mutu eloko pamba, ce n'est que normal.
Alors, il y a bande koyebisa bango eke makambo bino bozo kosala boyebi te ke nzambe aza kosepela te e mokolo mosusu nzambe akosilika akoya kobebisa mokili na ye me bango bamonaka yango ete mabe. Donc Jeanne d'Arc e makambo nyonso toye koyeba yango na papa mundele moko apesaki ngai ntango basololi papa ayebisi ngai kekende kokotisa bango mozole ntango tokomi na liboso wana tuni nga pourquoi entre au mausolée. Non, sinon c'est là où réside papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, le mausolée. Son corps est là, oui. Et bon, je n'arrive pas à comprendre. Dites-moi, explique-moi un peu qui est Simon Kimbangu. Bon, est-ce que vous connaissez l'histoire de Jeanne d'Arc? Je comprends. Fini. Je vais aller prier. C'est comme ça que Simon Kimbangu a fait beaucoup de mystères. Il nous a chassés de l'Afrique. Mais non, en réalité, ça devient méchant ou bien commun. Non! Je vois maintenant la puissance de Simon Kimbangu. Laisse-moi aller prier. Papa m'datinda kingai, m'saginga mundelewan. Donc quand tu me parles des Jeanne d'Arc, et quand tu compares avec Simon Kimbangu, je comprends vite que c'est un homme de Dieu. Et tu as envie de comprendre la yote. Donc, Koloba était biso vande ko ce que tu comprendre te, bah mais petit à petit vas comprendre. Mais biso mo ko là toujours Sima. Ah wa to ko voici là, Yerusalem, bango baza ko avancer. Tozomona mikolo oyo olala boye kosutukaka boye omundele moko koti bongo biso moko totikala nsima kimbangisme oye bazomona eke puissance wana ezali na Yerusalem bango nyonso wana mpe baza koyebisa papa eke toye kosala na bino misala toye kosala na bino misala donc mosusu mo ntango bakoyake awa nyonso ndenge papa asengi 30 maison kuna na longa oyo bapesi nyonso bikateli bofanda na bino ngai nasala nyonso tokopesa bango nzela me bazoyaka se bazwa te me soki bayeka se et bango nyonso baza baposa papa Simon Kimbangu kiangani baza koyaka tata molimo santu olimisa biso bakoko balobaka boye botunaka bango Yerusalemi ekita to etongama kasi bango mpe bakotonga basi akotonga kasi toboyi bango biso moko totonga ngo baya bakopesa biso ka maboko tosala na bango ensemble papa misala nzambe yango tozosenga bopambola biso bopambola biso biso totonga bajene oye bajene oye mais bamisusu topamboma te papa Jean papa na ngai bamisusu balobi pa ya pape biso posa na biso tosala na bandeko na biso oyo baza topesa na maboko esika bango bayebi balakisa biso esika bango bayebi te biso tolakisa bango papa ona toboyi te kasi lelo te wala tokoboya te biso miso eza na kokufa baa bamonaka baa bazomona biso tozomona yango te parce que bino fongola bango miso na biso tomonaka te papa bango bazwaka mvege maka mosusu biso tozomona te bosunga biso bofonga biso miso baso tozomona bango balobi ke tosala na bango ensemble en partenariat kasi papa bofonga biso miso po bango bamonaka biso tomonaka te papa Fumolongo papa Dangenda alobaki boye fo tosala na bango ensemble sima na ndokosalela biso sima papa sima tosalaka bango ekasi bongo sete
nyonso bango po esi bapesa ngo déjà kasi yango balobiki tosalela bango ensemble apesa wapi tokosala ensemble faki oyo bango miso efongwama bango baesirimo batozobeta bana batozopesa biso bajene oye bokonje kenda mpona lokoso bokonje kenda biso batosengi boye bofongola biso miso bopambola biso tosala elongo na bango parce que bango esi bapambwama bamonaka esi bavwama mais biso miso ekufa nzambe boyokola biso mawa esika wana parce que makambo nyonso motu muna moto abebisaka tokoyamba bango nyonso baza na yelusalemi mais babiso makanisi ya mabete papa tosalela bango kaka ensemble tosala bongo elongo toboyi te papa soki banzela soki bango bazalaki te nde mbele mwaye te mwaye te bopambola biso esika biso tokosala mwa nzela ekosilisa bakwanga na baenergie nyonso esili bango ye na mokolo moko kaka asali yango papa toboyi te tozosianga boyoka biso mawa bango esi bapambolenge nalobaki ekobandela na manianga eke kuna na lukaya tikina na kasai ingeta papa ingeta papa nzela manyanga mpe yango oyo yango tosianga papa nzela mpioka bozongisa biso nzela mpioka papa mpioka la kursi ya lugozi mpola ngai natelemi wana okombo tata mwa mpe tata molimo santo amen. Débat ekomi makasi awa. Merci Papa Mbenza. Topesi mpe merci na bamuta. Tolandi mpe malambo ya papa epesi biso mayele. Bongo bie bongo te. Tobatela Yelusalemi. Tolona mpe tobokola. Oyo etikali ye moko nzambe akobongisa tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bajene oye! Imbangisme oye! Bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata nzambi muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kibangu na longi mokili Kembo ebele mi kembo banda Kibangu na longi mokili Oyanga